Non, voici quoi, si on a l'ingénieur na kosa ne ba 20 ans. Ngande na supporta ma be na ye. Oh. Non, la ndinga ma bien bien na supporta ma be. No ponga na ye na la ndaka yo mingi mingi boy. Ndinga ma bete. Ndinga ma bete. Mtapela ngaka na culture voici quoi te. Voici quoi tika ko sala ngaka na culture te. Mais les boss ça donc combo na esamba, combo wana esamba pour fanda. Est-ce que yango za mutuka? Yo le piste. Ngai pe na kotela makambo. Dès makambo ne kotela wa. Mais na mema bango mikiliti. O to kendo beto Olympia. Voilà, ba vie boy na ngai te. To ba linga le couteau sur le bate. Voici quand même c'est fort à le Roger ma mère. Na poto ke sala kito e pour la bazongi. Et bongo yo siko. Bango ba mema bango. Nga mutu na ko mema mouvement. Bon, na lo baboy. Naza wazi quoi. Mais bo sona bien na monstre d'ambo na yoka ebele bo sola raté, bo katana makasa, na kama auto monstre nene bo sola raté, c'est ça et nazaki étonné. Wazi quoi. Au moins ton na bangi. Na bangi mabe. Il fait to sola raté. Aïe ça oté. Te ya vraiment na ya ka confiner ba totin. Bo sola raté solo. Mutu oyo via sola ka na yete na mokili. Ezakanga. Po to ala ki de. Yona na opi. Wa ko no ba opi. Na tika ka nga mo. Ko vana na 10 minutes te to sola. Bando longwa? Non, banana za kuna. Oh. Ben oui. Et ça qui peut un problème ni ngo comme bon là eza bato ko interpréter na sorte nyoso. On a la version ba pesama. Oui, na boya yango te. Bato ko interpréter. Oui, yango ko bepso na vie na yo te version na yo ka kiwana. Lubana s'il te plaît. Version na bi que non dit to star version ne ko piso pas cité. Et vous a pas cité. Et ko déranger makasi bongo to bebe na fe no pona version mo boyo. Oza muto yeba no ko na ba poto lo wane bebi sa ona na vie na. Lo kwa ngoni. Te na lo bana ona yo. Lo kwa ngoni. Na ko ese bouteille bien pemé na. Nzembo opi parce que 8 ans ko yo kango. Oza musicien, chanteur et peut-être culturel miss aux 8 ans. Na Isaac Timba. C'est ko yo kakanyo. Votre réaction. Le fait ba le ko chanteur le roi biso. Nini? Il fallait le ko chanteur le roi. Mais peut-être so comprendre. Ko bino po bosani ka. Bo baksani na kati zangi. Soki ba ebe ketam sunga to yo kana te. Fait ba le ko ta héritier. Pona o comment est-ce qu'on a okende? Non so ba ebe ketam so héritier o isimba te. Fait ba le ko faire. Le ko na yo ka pe parfois ba cause na problème na faire. Fait ba le ko ta fali. Fali pe sokona il paraît ba na mo problème. Vous comprenez? Bazanga ki biso pour to yo kana te. Aux à l'aise, quand tu dis des choses ça bien, toujours le bango paye à l'aise. Non, bi bateau ba otalanga ba éviter que voix nanga. Na voix ya fali, na voix ya héritier, na voix ya ferré, na nzem na banga opérer nga porter le romne. Oh, to Jocelyn. Ingratitude existe dans mon wana. Non, ingratitude te. Nzem wana ba yembiango pressé. Oh. Dès Batomaye la mboka na biso amite mo pressé. Non bien. Batomaye le mbasala bombe bato bakufi. Nani loko na lobia ba kangisela nga soka avia me ko kangisanga o kese panzani. Nini? Mwega jour kanisa kangisanga. Oh, qui tu as payé vie et panzani. Pose ni kuna. Apa ko panzana, c'est bango na matete ba changer adresse. Po nana makambo ya kangisela nga ite. Omeka kotika kombo na ye na ndenga mabe na munoko na. Tamo linga ka ete. Non, j'ai vite compris. Non, eloko nini eza mabe. Comment on ndo ba que non ba ava nze mo ne semba luka ba tuloko la bino. Na ndenga o me non. Balobi ya sikeye ni ne ye. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yo na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au monde quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwata chambre te. Na compte on se distrait dans notre mtolinga te. Greatness Congo TV, ba gang ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagad.
bafilm baémission biloko ya buzoba na biloko ya bien kaka na Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au monde à droite, va comme en anglais souscrire. Na français, va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour l'Angola, bonjour les Cassis, bonjour aux États-Unis, la France, bonjour à toute personne qui aime cette émission a cappella. Et bonjour aussi aux heureux de l'ombre, je cite son nom, Glar Kamouni. Et bonjour encore à mon cordon Isaac, je t'aime beaucoup. Et comment ça? Isaac Tima, merci beaucoup. Et merci à toute personne qui m'appelle de Brazzaville. Quand je parle de Brazzaville, je vois plateau de 15 ans, Mongali, Gamboma, Poto, Tolinganga. Et na Katimba, on a les Kassi, Kolwezi. Poto Benga, Rasele, Moukoukou, on a l'Ingabino, énormément. Et il y a qui besoin de brancher. Et les lots de Sabino, et after Oise, quoi, dans un Moko Oyo. Aïbi Moussala, ou bien, en l'occurrence, des Guilin et Samba. Et c'est quand tu as déjà minuit. 2 minutes, écoute, dans four, moulin, bat-toi tout, n'a biso guilin, Samba, il est disparu comme ça, à Kendawa, puis à Koufa, si, là, Karaboya. Ce qu'on a zana, il a l'indien, ma place, au lamba, puis là, qu'on a, qu'est-ce qui se passe avec Guilin, Samba? Et, mais, je vous dis déjà rapidement qu'il est en bonne santé. Tout à l'heure, Nini, ou Sala, qui a mon, à l'intérieur, qu'on a dit, Kangi, Maboko, ou pas. Mais place, tout le monde, il y a vraiment la boulangerie, au Salaba, Mapa, oh. Bonjour, c'est les Talaraka. Bonne santé. Ouais. Santé, ni aux hommes, hein. La bonne santé, ça bien. Boulot kaka. On continue en plein boulot. On continue en plein boulot, Guilin, Samba. Nous sommes au Langanzembo, au Yemba Mingi. Il faut qu'on se dégage dans la vivant. Tout ça a été au coup fatou, mené avec danger, qui est sans danger, papa Wimba. Mais aux amants, au Bundi, ma casse pour la musique, on se paye til aux autres quand tu es au Bunda. Spontanément, Guilin et Samba, aux a disparu la musique. Aux a les suscités. Qu'est-ce qui se passe? Non, on a ça arrête. C'est trop dire. Naza awa. Naza awa. Nana kini. Non, bloqué Mickey déjà. Non, on a seulement déplacé Mickey, mais on a eu meilleur déjà. Naza awa. On a travaillé dans la studio, coaching en studio. Dans la belle, on a eu au formé dans la forme au coaching. Merci beaucoup, la belle Langa Bazo formé dans la forme coaching. Avant de LN Pro quoi. Non, LN Pro. LN Pro. Ah, on a passé pasteur de l'Est Mbote. On a fait la carrière. On a fait pasteur Mbote. Pour yéne. Ouais, tous les ans, il y a produit biso na maison moko. Na mutu moko. Na travailleur moko. Ok, merci beaucoup de ma travailleur moko. Nyanga mina keno nini. Guilin et Samba. La culture a PV, tu as fait combien d'années? Ah, la culture presque 20 ans. 20 ans? Ouais. Un monstre. Un monstre. Nous avons tiré un monstre. Nous avons fait comme Angelo. Ah, Angelo, ouais. Denis. Non. Donc, des monstres à Angelo, c'est que vieux a changé trop. Et là, c'est nous, on est le non, nous avons ici battu. Merci beaucoup, Guilin et Samba. Au Sali 20 ans, na monstre au Zobeng Angelou. Bato tu as le sucre, les émissions a cappella. Batalinga, yo tambo na voir dans le téléphone. Banda ko beta parcours ya Guilin et Samba. Pour la belle o ezuyo comprendre que bazu chanteur. Bato ta les Samba siko. Bata la bano bazaki na 20 au Sali bana ba 2004, ba 2003. Ti ba comme na ba âge alléluia ba gloire ki amuni bo ba yeba que au Betani, no Tikani, ni au Salanzembo. Pour je cite son nom, je sais bien à Salanzembo la culture a pu éviter. T'es à ça là. À Salanzembo, tu es
Café tene timanga. Ils ont dit, moi, je sais. Nandoto na moni o ya jos. Bab Sanga été. Non, nga oye biso chef du clan. C'est une plèbe, c'est un Zemonaï. Te yende ma Jocelyn. C'est un plèbe. Lobake, ngam na lobela yo. Ngam na lobela. Donc c'est un plèbe au Sanga. Non, akosa te. Ah. Moni na banzembo baninga. Okoza na idée moko tia. OK. Mais ko s'accrocher na idée na te. Faut s'accrocher na kombo moninga o eza na nzembo. On comprend pas, naninga bien. Ce qui joue ça là un espace en nzembo te idée on nga vivre te. OK. Et ça nga ça la vocal kuna. Naibi. Na ça vocal en nzembo ngo. Naibi. Ozo ngwa. Et on te bon beta sur la vocal boto sur en bas, ma vocal na. Na bandoto biso tu bactérie. Olia makosombeli na fourchette. Jamais. Masamba kinwani. O sambale miraki. Roger Poupa Mayo. Osunolingo. Yeah, yeah. Tiens méchant. Héritier minimou. Na suna kernde na la ma. Nemba. Vous comprenez un timbre Jocelyn. Deuxième vocal au bête la culture. Vous comme tu nemba. Na angaye. Angaye nemba. Debiongo. Na kometa la yo la photo oninga na te. Na zobengo na ndoto boinga yo tengami. Adieu. Nemba piona. Nemba na pibia ni moto emba ka nemba. Tomela. Nemba ngo. Nemba susu. Bolingo eza pasi mingi. Bijou kapinga oasis. Ampere wabelo. Nemba ngo. On va le tambusa biso. Nemba susu. Oh, Nathalie. Kas. Nemba ngo. Nemba susu. Zeka luzeka ye. Nemba ngo. Nemba susu. O fier na koyemba ngo hein. E bongo ngala loba lisusu nini na deka bakajika. Na sili kobeba nzoto ngai kaka. Nemba susu. E sengo ya moteki manga kolinga tembu meko ya simba mabele. Oya moteki sika kobanga poussière. Nemba su yango. Nemba susu. Nantimu oya asungungo. Nemba nasima na ya Nemba to avocat ko tekimi. Asongongo. Na bavu. Nemba. Bon. Biloko moto na monoko pase sala kana lolem. Choka bolingo motema il faut que zo problème. Abda etina. Nemba suwana. Ouais, nembi trop. OK, merci beaucoup. Trop. On l'a sur ma qualité. Alex Fumuti. Et Alex, mettons Alex. Nemba. On aime bien ça intervention. Alex. J'y sais son mot. Comment on yo. Mose. Nemba. Batwa bako na boka soufeti. Mais n'est-ce que nga boya ka monstre. Baya ba comme ça chez lui ba juste bon ba vinn anniversaire. Et c'est là voilà to kitamo malembe. La Miyembe de Guilain Samba. La Miyembe disparu. Guilain Samba disparu mais te retrouver. Mais te retrouver te s'appelle mais te bon na studio et ça biso bien. Tu na kata studio mo. Au salon orchestre pe kala. Orchestre et voix jagaté. Orchestre clip disque et bimagaté. Qu'est-ce qui te manque parce que aux en relation na potoka na batambongo. Yo moko po bimano kitoko. Mais qu'est-ce qui te manque au bimisa nzembo? Non. Moi musala na relation ko kala raté. OK. Tu comprends? Musala faut une initiative à bien. Ce qui na ba qualité na longwela ki. Ce qui na bimisa ki bilo na mutu makasi wana. Ndenge na za bien te. Tu comprends? Ndeko na mona na teza bien. Pour la bimana makambo bien. Ba réalité mingi o yo moni tamsu ba kamara na ba moni ngote. Po sona e boulot na ko na ba kamara na 10 mais ata moko te na kota ni pourquoi ba benga Hitler na ba master sikoyo nenga ko kisela bango kombongo si ba mona likam na eza o e comme ça bango. OK. Tu comprends? Donc dans sa boulot oyo lobby na te ka mapati na ibola mbakwanga te. Tu comprends? Chik biso nyonso to gene un chik pour esa devoir. Tu comprends hein? Biso nyonso to gene un chik mais
na kati ya bavi na biso toza na bamisala oyo tosepelaka kosala moninga mosu akenda na ntiki ma maître à judo okomprendre ezalaka donc ngai oyo ngai yango oyo na olinga te nasala yango mpo lobi na okasoni ntongo nakutani na bato oyo bakoki koencadre ngai mpe na esprit moko boye ezalaka disposé okomprendre ntongo nasoli na bato na sentir eloko yango eza makambo oyo okuti awa me nga na santa yango na lisolo yo kuti wana chance okuti na yembi okomprendre yo kuti nga na oyemba a vrai dire yo fongoli porte ya nga na oyemba ozo comprendre omoni makambo na osala nayokisi yo mpe banzembo mosusu oyoki makambo eza naza naobimisa 5 chansons wana ebima na valeur oyo vie nanga redi abimisaka diske ya kuilina oyebi diske yango wana yo moto olobelaka mbona nazolobela yo bakalite oyo na oyembeli to bato baoyoka nga na opesa bato plaisir oyo redi apesaka ngai to nalaka petit esamba ozoloba nabongama nano bien ozoloba mingi oui naloba mingi so naoloba nakumisa basala kutu nzembo na orchestre monene oyo emema opoto epesa mituka nzembo ebeta makasi te ozoloba obangisa biso poko non oyebi soki okangi foto na bato mosusu omemi yango milie moko boye omemi yango milie moko universel parfois moto mosusu andota asu foto notita mosusu moto afinga yaza wana c'est-à-dire donc okoyemba mpe nzembo oyembi ota mosusu na bato oyo public elingi voi na bango mingi te donc nzembo oyemba culturel bato balinga yango parfois ozondima parfois eza makambo eza na mokili naondima te nazo explike yo oyebi bato baotala biso nazo explike yo nazo koloba vérité nazoyoka yo bato yo loba nga yemba ndeni oa bon chanteur bavoka nasala oyoka yango ndeni bavokala kitoko nzembo oyo oloba wana oyoka yango ndeni ya nzembo kitoko kote ni ederangeaka o bon tellement question eza mingi yanga bokopesa yanga yoko motu na ngai susu nazongeli yo lisusu osokompe problème eza kote na ngai osoa na ngai te nzembo na ngai public esenga na Olympia kasi wana ntango mosi amemi yo poto te apesi yo mituka afuli yo oyike yo tokoli na oui est-ce que oyebi ba vérité nanga to oui nayebi makambo ozoloba mpo sepelisa bato baotala biso to oloba ya solo ngake poto ndeni ngake poto nde yo mutu na ngai ti te na nga ngake poto nayembi vocal oyo nayembi bolingo eza basi mingi moto aloti nga abengisi biso mpo toye nayebisi ke fo tobeta sala Olympia aya tokende oka na mokuse ntango obetaka lisolo yango tro te nakopana te yo nde vocal osala nde mema orchestre que tu na Olympia tanto ke Nigeria kuna na noi kangam na noyemba moto ayembaka te nalela bamasa ti na baladi miyembe ngai ladi miyembe Lisha Shombo Viki Kibambi ngai ladi miyembe Lisha Shombo Viki Kibambi Deniama FBI Deniama wana mena biro ye moto ayebiso makambo bien wana biro baninga tu mpe balobeli yango wana bato to bolinga wazekwa te yo na Deniama nde bobeta ngo non wazekwa so nalingaka te nakosala nde ba 20 ans te ngai nde nasupporta mabe na ye non na ndenge mabia bien nasupporta mabe na ye na bolamu na ye ozokomprendre ngai antoka baexcuse biso eza réalité ya naye na studio Isaac s'il te plaît yebana oso nani ozo comprendre comme fier Isaac aza cordon na ngai ya maison Isaac Ntimba na LN Pro aza patron na ngai en quelque sorte tokona mamuzo bisanga ya bien baza na base ingénieur auti ko sala mamuzo betanga ya bien wana na yebana tokomeka kote nini tokomeka place ya ndenge yo na Deniama bolinga mingi monstre d'amour te Angelo yango ozutina nga nalinga wazekwa na mabe na malamu na ye moto mabe akopesa mituka akopesa kombo na kino mponga na ye nalandaka yo mingi boye naninga mabe te moto apelelanga ka na culture wazekwa te wazekwa tikali kosala nga kado na culture te mais liboso za nkombo wana esamba kombo wana esamba po fanda est-ce que yango eza mutuka yo lobi mutuka ti wazekwa salinga na kosala wazekwa salinga espace apesi nga
na effort oyo yanga na valeur oyo apesa nga nazo bamutuka parfois ndumba oyebi te mais nazolobela te wazeko nda apesanga piste ngai mpe nakotela ye makambo na mema bango mikili ti oyo tokenda obeta Olympia tala bavie boyi na ngai te balinga mama lokuta ozoloba te wazeko amema c'est un fort ayilo Roger ma mère na poto akesala kito epula bazongi ebongo yo sikoyo bango bamema ye bango nga mutu na ekomema mouvement bon naloba boye koyemba na yemba excuse nga nde na obeto na épaule po oza de respect na ndenge bien soki na okoka kosimba yo oyo oza masala nga motu mosusu aya omona o gila azosimbe na nini boye te napesi Vincent mbote napesi mpe JP mpia na mbote nabwaki bango na diske oyo banda bwaka omoni depuis kenda banda papa chéri na oyo raso napesi bango oyo bandi kaka na ba 20 oyo na JB mais wazeko adianga te yo oyo otalanga mpona nani merci beaucoup moi wazekwa oyo eza fierité na ye ya licholi non omoni edingwe ya na leki ne mosusu na kati ya matete bakoswala ni diumbe na palete oyo baokola abima tazo afingaki diumbe tufina akimi swat mais so leki nyana komika na lemba alobaki na leki diumbe ok d'accord la tolo banoma ozaka wazekwa le mwana tata va tata wazekwa na ninga bien soki peut-être na oloba makambo mosusu po eza vérité mais naza wazekwa mais bosolana bien na monstre mpo nayoka ebele bosolaka te bokatana bamakasa na kama oto monstre ndeni bosolaka te c'est ça nazalaki étonné wazekwa omoi te ntongo lobi na bangi mabe ife tosolaka te ayebisa yo te yaka conflit na bato te bosolaka te ya solo motu oyo vi asololaka na ye te na mokili ezaka nga mpo toalaki de yo na nani na opire wakomi obaya opire natikaki nanga moko merci beaucoup mais edérangeaka te vraiment na 20 ans bosali na ye mais mpo loko réconcilier na papa na yo eza baraison oyo nalongwa ya baraison nalongwa natikala kovanda na ye 10 minutes te tosolola bando longwa non banda nazala kuna ezaki mpena problème nini yango oyo ekomaki komi eza bato bakoki kointerprete na sorte nyonso po nazala baversion bapesama oui naboya yango te bato bakoki kointerprete yango kombe biso na vie na yo te version nga nayokaki wana oloba na s'il te plaît version wana nayebi ke non nde tozo star version ekopesa opasi te te ekodérange o makasi bongo tobeba na vie no mpona version mobo oyo oza moto oyeba ndeko na bapotolo wana ebebisa ona na vie eloko yango nini te nazoloba na kaka ona eloko yango nini nakwesi ebouteille ya biere pembeni na ye non vi nanga seka luseka ta makambo baotuna ngai ya eloko yango nini oyo yo mpo oyoka wana problème na vie te omoni okokoluka bokende réconcilier na vie na yo nga na aide yo oyo obimisi voi vie nanga Marie Paul moi t'es un fou c'est sérieux c'est vérité tongobi okokoluka bokende réconcilier na vie na yo omisi na voi Marie Paul obimisi magilu nanga moko mpe so na kati na papa obimisi ka bagrand chanteur biso wana ti bagrand chanteur bon ça te montre ba grand chanteur featuring mo oyo salama ya bato mbe bazaki na bagueur makasi ya ngongi ozaki papa Rochero pe sonam na lobo makedo yebi yango nazoki molangi ye olwambo moi suka na plan OK ebeta mais oza ba chanteur ya solo banganga ya musique merci beaucoup Guilin et samba parce que tu es vraiment bon chanteur les gens sont informés on a dit que ils ont ta musique au début pesa culture puis je me sais le comme tout ya oyo et ça na succès pour le moment featuring Ozaki attendu réalisé la population congolaise de Bandambo à travers le monde Oazé quoi Monstre d'amour Angelo avec Kofi Olomide de Bolo King la chanson au pur votre réaction oui pour maman la chanson
oyebi kombo asekola otanga na ngai me oyebi ke bakombo nyonso otangi na vie na ngai nani kombo otanga nde Dobolo King vile sa Bogar oyebi naninga mabe te Nzembo Opi, est-ce que 8 ans qu'on yokango aux un musicien, chanteur et pétant culturel mis aux 8 ans. Nalana Isaac Timba. C'est qu'on yokakanyo. Votre réaction. Le fait que le chanteur le roi Bisso. Nini. Il fallait le chanteur le roi. Mais peut-être que vous comprenez dans le vie. Nabi Kofi Olomide Kwatra Koraman, na Mons d'amour Angelou, ba sali Nzembo aux un impact comme on Opi. Yo mutozaki ancien ya chura pays o yambi loko andenge na ndenge moto leka na quartier la tabino na kuna e quartier latin siko basangani ba beti Nzembo kitoko oyo eza chanson o ngana préféré so votre réaction baluka banani omoni tapi oko comme ça o kitité oko comme ça pe loko pota mwinda te so bwana tapi faut luka kité za likola tapi faut luka soit et loko oyebi poani fait baluka chanter le roi Bisso nde on te pesa bango face ya Nzembo banani loko banani mais ba fait le beat est-ce que yo ki Nzembo ki texte nazalana Isaac mais comment tu peux dire ça même ce que nazalana naza esika oyo baluka bino po bosani kasi bo bakisani na kati ezangi soki bayebeke tamsunga to yokana te fait baluka te héritier pona okomo esika na okende non so bayebeke tamsu héritier oisimba te fait baluka faire luka na yoka pe parfois bakoza na problème na faire fait baluka ta fali pe sokona il paraît bana mo problème vous comprenez bazangaki biso comment aux à l'aise quand tu dis des choses ça bien toujours le bango paye à l'aise nabi bato baota langa ba éviter que voix nanga na voix ya fali na voix ya héritier na voix ya ferré na nzem na banga opirenga porter le romne oh to Jocelyn ingratitude existe na mboka wana non ingratitude te nzembo wana bayembi yango pressé oh bayembi yango pressé de bato mayele mboka na biso bamite mo pressé nabi bato mayele mbasala bombe bato bakufi yoke bombe basala yango na zoba nabi mona zoba sali bombe zoba premier na tam susu bakomi kisi moko boye eza poison ya yebi nde te ameli yango mo problème zoba kotanga nde bomi moto mayele nde ye mta salaka o reprocher bango na nini na Nzembo wana na il faut reproche na yango wana to bande nde na makambo yango fait baluka ba chanteur lokwa Bisso bona banzembo na yoki obeti folo baluka ba chanteur lokwa banene po babongisa Nzembo no eza ngam na yembiti baluka banene po eza chanteur oyo wana fo vale baluka mtayembi siko baluka su nani yuna banzembo yoki na ndinga mabeti osala ba problème na bato onga cité pour na comprendre te comme osala problème na Nzembo au pire osala problème na des stars wana grand star wana oloba oyebi Nzambe na Satana so ba yokani bokani na loko wana Nzambe na Satana so ba yokani donc peuple ko kufa pour bato musu tango ba yokani musu so cha drink vous comprenez ngai musu sa hotel asa mabekaka ozo comprendre ngai musu finga oye pesa bino passe là pona moko Nzambe na Satana non elo na lobela yo po ba finga leti sko leti ene mitikali ngai kasi po yo pozonga te bato tu monstre limbisa na bato nyonso tu bato nyonso tu bazongi culture pays vie osala mabe makasi oko ozonga te omona lobi ya liboso na émission nayebi makambo to oloba nabi oyo nyonso eza fierté na ye bao bazonga na fierté na ye te Nyambura guerre je sais que tu peux l'homme à Megan l'homme à Megan je sais que ça animateur vous comprenez via binaka mingi elaxine je sais que ça animateur via binaka mingi ba yoka na bien nga na yemba ka mingi bosani to yoka na bien te donc ça que ebongo juste de na zonga kindeni est-ce que je sais ça ka ba conseil na yo om ça les gens ça est-ce que je sais ça ka ça zonga kit ayemba na paracetamol na leka une émission na c'est un play grand chanteur 7e siècle
Azawanat. Non, c'est des nazonga. Mais oui, bien non, c'est pour la force. Pardon? C'est des nazonga. Pour nani? Oui, bien non, c'est pour. Ngam na tika c'est des nkuna. Ngana chef au clan. Oh, c'est des agis na Luanda monstre tiki billet c'est na Kinshasa zongi c'est un orchestre. Ba lobeli au faux. Na yeb c'est que bon. Oh. Na yeb c'est que bon. Et sa version na yeb. Na yeb c'est que bon. Obi ke ba fi ba okangisa abatu. Obi. Kabilo bolo bano ba kangisa yote. Eloko nani eloko na lobi ba kangisa nga. Nga soka avia me ko kangisa nga orchestre panzani. Nini? Mwega jo kangisa nga. Oh. Qui tu auras pays vie? Et panzani. Pose ni kuna. Apa ko panzana, c'est bango na matiti ba changer adresse. Po nana makambo ya kangisa nga ite. Omeka kotika kombo na ye na ndenga mabe na munoko na tamo linga ka ete non j'ai vite compris eloko nini eza mabe comment okondo ba non ba ava nze mone semba luka batulu ko na bino na ndenga o me na bo na okosa azana ba seden kuna oh azana ba seden ke ba check ba carte ngai mkomsuno zoga tina na muto ba view no zoga tina vraiment no zoga tina gile oyo un jour zoga tina na mituna bango gile ba buaka oyo un jour no bi matana na ba pharaon même ngape na orchestre na comportement na aujourd'hui donc il faut féliciter que tu rappelles évidemment monstre na bande na ngolo ba boete est-ce que yo yinga boye siko nde na lo ba vérité na likana na émission te ngali ka ba émission te na le na makamu na ngape na motema ngana vite kozaka te vie na biso pendant nazana ye apesa nga nde musala OK musala ngo na kombo na ba voyage na boité na voyage trop na kombo vie OK mais Olympia te ngam na mema vie oh mais na so biso vérité oh non voix nanga yango mutete kama ki bien ti mutu oyo apesa biso moto même to kena Olympia autunanga na pesa bino nini na sa ni pona bino est-ce que vous comprenez siko makambo boye na kosa po na frene bangenge msu oyo bima na plan oyo ba plan oyo yoki ça va kasi ngana yoki na boye poto tika no littérature belebele olobi pe mingi to kasi ko yo plan va to kena no to yoka ngo bato ba tala ba yoka ngo na studio expliquer biso mbela no nani ngo yo a motivé asima na yo longola na LM ce record nana asima na yo esamba nani azo chayo lolendo komi na ngo boye et puis titre fort ya single na yo et featuring na nani bato na embeli bakonzi lokola na embeli vraiment bakonzi en plus ba notable vraiment ya Mwamba Nzembo ebima ben Raphaël Kibuka avant que tu déjà qui ont Nzembo ebima on a la promotion yé rapide moi ça monstre après azar petit na yé parce que bon on a TV tu bien petit petit na yé TV petit na yé mais biso tout ça peut avoir petit monstre. OK d'accord vous comprenez hein on le bien c'est comment bongisa non non bien na comment bongisa te yo même on est comme maman on te po ya développer cop kopana ba pe ça rappelle ta ba fini to évoluer maman fina cop to muto akokangwa zati oyembeli na toke déjà omoni ke mutu moko boye et samba nazo expliquer yo non naza trop sûr so que simbité bana kini OK oyembeli Raphaël Kibuka Dieu mon okia kitoko makasi mais noki mo ben sanité makasi faut traiter ngo faut to lokadili kelo na PCP mbote faut to traiter ngo pantalon so bakate ko maka couper ndio na la sika ngo na plaquage so pantalon ko mani couper plaquage na plaquer na cuisine te na plaquer na chambre non na bi plan na no banga ba oyi non plan na ngai yo kon expliquer yo OK plan na ngai na bomba ki ngo na placard placard ya chambre et non ya salon pour la cuisine bonne aboyi ko yiba plan siko bonne ayiba plan eza plein palin to plein nini eza te ke ba texte na culture privé ça la rate do olongoli na ma cantine za culture privé bo okiti wa yebisa na nze mon ebelen
Nzemona. Il y a plein d'anga. Nzemba plein d'anga, n'aimez moi si moi. Tu dégustes un tambang banco. Tu te toques en cas de zoyé, ma boîte à focal, tu as studio. Plananga, plananga, plananga. Plananga ezala kito boyanga. Plananga morekene liboso. Vous comprenez? Toqué. Toqué. Oh, donc attends, on peut toquer. Tika. Toqué. Nalinga nyose yo kanate. Nzembo na bana promotion. Eza mondele moyindo. Toqué mondele moyindo pe. On voit wana mbaba. Papa nanga kufa mama landa e. Batikanga na maboko na yo chéri. Les 1er août ezalaka pe journée des morts. Ngana na gerbe de fleurs na maboko e. Na kombo la tombe na loba moi liloba. Na ko expliquer maman nini. Na ko expliquer papa nini. Moto na pesa motema betinga saboe. Moto na pesa bolingwa chubya ngombeli. Soki olingi te nafunda yo. Yakao, séché balam nangao. C'est qui s'en vraiment pour du bon. Libéré lelo. Donc, boyuka. Tu wana, et ça l'est bien. Est-ce que yo pour na bateau nous surtout besoin landa famille samba, badanga pour ça dédicace, badanga bozawa puis babo sande ni contact samba. Ouais, babinga un appel normal. WhatsApp T. Pourquoi? WhatsApp T, non, c'est la réseau société. Babinga un appel normal. Détono benga la période d'aba Kassavo, Balumumba. Période d'aba Goutou, pardon. Ok. Période d'aba Kassavo, Goutou, benga to yo, Luka Muninga. N'a pas l'air. Là, on a facilité. Mettez numéro. Ils ont 089 76 15 858. Mandela. 089 76 15 858. Bakod na biso bobi na biso au Congo. Congo Kinshasa. Avant que na dédicace, toujours dans la studio pe place au sala ba déguster. N'a pas citer 3 chanteurs à mener dans beaucoup sur la vocal là-bas. Moi je commence par Ferrego là. Moi Ferrego là lingaka. Numéro. Baini nanga balukaka nini. Vous comprenez? Invité. Yongo net. Non mais bien Mota. Balobi ya sikeye ni de ye. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, akaba timukenda, akocha kuma tinyo futa kwa ta chambre te. Na compte on se distrait dans notre mtolinga te. Greatness Congo TV. Ma gang, ma film, de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement à. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, de s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagad. Pas film. Pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au moment à droite, va comme en anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que missionnaire? Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.